Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai maloba. Bandeko congolais tozali koyebisa bino ete. Il faut boyeba yango. Ba makambo yo nyonso tu oyo tozali komona lelo. Ba jeune nyonso tu oyo tozali komona lelo ba opposant congolais bazali kosala. Bandeko tokoyebisa bino toboyi te kote ya este. Ezali pe na bambiscade mosusu oyo ezokoya na ndenge na yango ope eye pe na ndenge ya ba-accident ya ba-guerre. Mais tozali koloba yango ya solo bandeko. Vanda mituna question. Loba me Ngbanda azali awa na poto. Pourquoi azali kozwa toujours contact na ba soldat utu oyo bakimaka na tango ya Abiyarimana oyo bazali kote ya Walikale ba masolo nini basololaka na batu wana. Alors, na kati na ba masolo na basololaka na batu wana, pourquoi bandaki kolinga te même ba collaborateur na ye ya Pareko baye bakaba biloko bandeko mingi bazali koyeba te ete bato mingi oyo basalaka na kati ya Pareko na Ngwanda avant boyebi te ke mingi balongwa bino bato boyebaka histoire te mais mingi balongwa bakonstataka déjà ba génie surtout ezali koleka mais bandeko vérité etikalaka kaka vérité ata lelo botomboli mongongo bofungoli baminoko mpona koloba ete ate eza boye te likambo te mais vérité ekotikala kaka vérité mpo ete makambo oyo ya este oyo lelo bakomi kopakola bato ebele potopoto na nzoto mpona kokanga bandoki nde bato mosusu un jour tolobi yango nzambe akoutilize ata fourmi mpona kobima na lidusu na ye mpona koganga koyebisa bapeuple congolais mais pourquoi bozali komitungisa tala moto oyo azali koorganize babiloko nyonso to ezali yeyo tozali koyebisa bino ya solo po ete bandeko Ngwanda azali kokanisa ete bamakambo wana ezali kosala ezali po ete atrouble esprit ya bapeuple congolais mpe bapeuple congolais batomboka mais bomoni ndenge nzambe azali koconfondre bango bomoni ndenge nzambe azali kolakisa kaka vérité bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko oyebi na vie oyo tozali kovivre lelo na koloba na yango ya solo makambo mosusu oyo ebimaka mbala moko boye bobandi kokanga bato bandoki mais ntango vérité yaka koyebana bandeko bino moko bobandi kokama bobandi koloba ah mais est-ce que nani yango mpenza kokoki kokroire ke moto oyo nde azalaki na kati ya likambo oyo bandeko baje oyo ezoleka na kote ya ese bakolo makambo bavandeli bino kaka awa mais mokolo oyo bokoyeba vérité na banzi mokolo wana ko bamosusu bakokoka meme kozwa kitalatala te bamitala mpo bakomimona ete babimi bazoba bandeko bamolingo wana ezalaki kaka ete mwa explication topesi bino mpona kotalisa bino koyebisa bino ete bino bato bazali kolobaloba me biso tokoyebisa bino ete boyeba yango makambo ya este ezali na yango kaka baauteur na yango bazali awa Ngwanda azali auteur ya bamakambo ebele oyo ezoleka kuna na este ndeko oyebi soki moto azali koprepare eloko na ye mpo ayebi ete lobi akopesela yango discours mpo bato bayoka ye akoyebisa bino na bibo ntango bokosala yango bokanga bafoto bamakambo nyonso mais bomituna donc koloba ete soki bato wana barwandais wana bo topesa exemple sikoyo voilà bapeuple congolais naza kofungolela bino sikoyo soki mpenza ezali bamilitaire rwandais bango nde ntango bayaka baviolaka bamama wana donc koloba ete ntango bamilitaire rwandais wana baye baviole bamama ale moko na bango akangi bafoto apres awa koviolele bazwi kaka bafoto na bakangaki batindeli yango Ngwanda bongo te mais boyebisa biso sikoyo donc koloba ete bamilitaire rwandais oyo kutu barwandais ndenge bazali yana bayebi image ya Rwanda image ya Ngwanda surtout batuti bayebi bamakambo nini Ngwanda aza kosala mpona bango
donc batuti wana toloba ete bakoti na ese baviole bamama bakangi bafoto après okanga bafoto bazwi bafoto wana le batindeli yango ngwanda. Mais bandeko babolingo babiloko tozoloba ezali simple mpona kokanga ngwanda mbala moko. Bandeko monsieur kotambola na makolo alongwaki mpo amonaki deja ete ngwanda azali kotraite makambo moko louche na basoldat utu baiteremoin oyo bazali kuna na este akomprenaki deja ete ntango bakongole baza kokanga o baviole ayebaki deja ke cerveau moteur ya makambo ezali ngwanda ye moko na bato wana oyo basalelaka ye bamission mpona kotindela ye bafoto kotoyo yango na monaki te alancelaki bino message moko me bokomprenaki te mais kotambola na makolo alobi boye lelo oyo yo ozwa kozwa contact na bato wana yo mpo ozwa susu lobi réseau loboyoka barwandais bakoteli biso na mboka lobi soki bakomi kokangakanga biso mpo amonaki deja makambo wana suka na yango ekoya kosuka mabe mpe atalaki ndenge lelo Jean Pierre Bemba aza komoisir kuna na Hollande na tribunal ya CPI mpe ekotala bino soki ngai nalandi kaka makambo ya moto oyo ekosukela biso mabe. Bandeko tolobi moke kasi tolobi nde mingi. Un jour mokili ekopesa biso raison bino botikala kaka na baide na bino barwandais ndenge basi bamelisi bino Congo bololo to Congo bololo ya makambo ya mabe po evanda kaka na mitu na bino mais tozali koyebisa bino radio Zumel 1000 pe ekolemba te mpona koloba kotalisa bapeuple bosolo po ete toyebi ete un jour vérité ekobeta porte ya ndako na biso mpe ekokota ntango wana na bazi ete bato bakoya po ete bavanda pembeni na biso to banda kosolola esika moko. Ndeko yo moto ozali kokoma ke bino bato Zumel 1000 bolakisa bilongi na bino mais bomoni teke boza bacomédien bomoni teke boza kobima baaventurier mpo bino moko na bainternet na Facebook botambusi foto moko bolobi ete bandeko bamitungisa lisusu te tosi tolokalize Zumel 1000 soki monsieur Kikoko Soumaïli Grignon botambusi bafoto na ye. Alors lelo lisusu kaka bino moko na bafacebook bozali kokoma ete bolakisa bilongi bomoni ndenge bato baza komona bino bacomédien bomoni ndenge bato baza komona bino baaventurier. Alors na bato mosusu bakomi kotuna mais bato yango baza koloba lisusu ke Zumel 1000 alakisa elongi mais bango moko kaka moto bayelaki biso foto balobi ete Zumel 1000 yeyo mais baza kosenga susu Zumel 1000 alakisa elongi lisusu ndenge nini tala bozali kotepa pour rien. Bozali kotepa pour rien pe bozali komiyokisa soni sans le savoir. Bandeko nakoyebisa bino ya solo il faut boyeba yango vi oyo ndenge ezali kokendeko na mokili oyo boyebaka yango ete ndeko linga kutu na makambo ko tango verité ekobima bato bamoni ete yo kutu ozalaki na yo netre obandeli kokipe makambo na te me bayeba ete olobaki okangaki siko ntango verité ye yo moko mimoni te obimi zoba ngoto bobo ndenge balobaka ngoto bobo mais tokotika ta na tango un jour toyebi ete biso tokolonga po ete oyo tozali koloba nzambe azali komona toyebi ete ezali verité mpe bosolo. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino bamakambo nini oyo tobombeli bino na oyo etali radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bodeposela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.